Dengo lubi wana Papa César, dimbisanga mwa muke, tangu na lubaki mutu amemaki ngai na centre d'accueil, na tanga ki kumbula yete. Kumbula ye na kanisi bino moko lo yibi. Tangu ya banzembo, oyo batu misusu babandaki kuluba, bakuluba na ye, tabule na bino bakimbangiste. Mbutanino. Lo yibi mbutanino malamu. Seria tangu ya banzembo ya kanda ndombe kanda wasis. Bino moko lo yibi. Na banzembo bele tata wana ayemba bino moko lo yibi yango. Na baseria banzembo na bandaki kudinga mingi gai ko kulia nzombo. Tata nzambi mu mazulu wiza. Talapeto bana bakuvanza. Twetimanisa kwa satana. Pila kiwalosela satana vavanze. Pila kiwalosela satane tata vanza. Mukwiza vange dyake kivavanza. Nzawa vanga ye mavomvwe fumu. Watale satana kayala yo. Ngaluzolo lwa kuya popo ya zolelenze. Bino moko luyibi mbuta nino muta amema kengai. Wana na sadi introduction na zungi na mutuna ya mibale ndenge wuti kuluba wana. Papa batu mingi oyo bayiba kite basa kufinga ye musicien, ba kufinga ye ndoki, ba kufinga ye muyibi. Vraiment ezali mawa mingi na biloko wana nyonso meme ngai sala kangai pasi. Kasi moni bazala batu wana nyonso misusu bayibi na bango te. Misusu nde bazangi kuyiba yango wana babandaki kuluba ba makambo wana nyonso. Nyonso wana esengi kaka kudimbisa bango po bayibi oyo bazali kosala te. Oza komona Église Kimbangiste tongisi ba école belé, ba dispensaire, ba hôpitaux, ba biloko belé. Est-ce que batu nyonso bakende na école wana kutanga to na kuzo bankisi na ba dispensaire wana. Bazalaka kaka ba Kimbangiste. Bano Kimbangiste pe bakende kuzo ka traitement kuna. Bano Kimbangiste pe bakende ba école ya ba Kimbangiste. Kimuyibe yango ya nini? Yango moni kote wana biso mwa to défendre les réalités pour na pesa kandakisa toujours tala lokula mu continue biso Yesu Kristo. Tangwa yaki batu nyoso balubaka mutu batu azalaki na ye parfait asalaki mutu mabite me bayinaki ye bafingaki ye balubaki mabe ya ndenge na ndenge yango wana pona ngai penza conseil na kuluba kaka batu oyo nyonso basalaki mabi wana nyonso ulimbisa bango. Merci Koko Dianzomo. Bongo pona bato yo bazali koloba pona koma Papa Simon Kimbangu. Bato bazali ko ignorer surtout kombo ya Papa Simon Kimbangu. Yo commentaire ni ko sala pona Papa Simon Kimbangu. Ndenge no yebelaki Papa Simon Kimbangu. Papa César ndengo lobi wana. Pona Papa Simon Kimbangu. Nazana commentaire ko to ya koloba te. Yo moko lobi yango malamu. Papa Simon Kimbangu. Azali Toma azali mutindami ya mu continue biso Yesu Kristo oyo yango biso twanda kuluba na français l'envoyé spécial wana kutu mutu abakisa mutu alongola te yibani ngai ndenge na kuluba boye tuzalaki bana meke kasi batato oyo babuti biso na bakoko ya kala tango bakopesa biso lisolo ya Papa Simon Kimbangu biso nyonso tofandaki kaka tokotala ke Papa Simon Kimbangu asali makamusi ya ndenge na ndenge abandaki kusalisa batu abandaki kusala makambo ya ndenge na ndenge mukili za kuningana uza kumona kasi ezalaka kaka ndenge wana ndenge tulubaka batu misusu oyo bamonaki yango te oyo bayokaki yango te bakomona kaka lutika luza kokosa batu memba oyo bavivaki yango oyo bazalaki na tango wana soki lelo bakotémoigner bakoluba na yo po tango nyonso histoire etikalaka me kasi pona biso ba Congolais mingi tomonaka histoire nyonso Simon Kimbangu asalaki mais ba misusu bandimaka te moni izalaka kaka ndenge wana. Merci papa. Bon namboka na biso tozali ko bakisa motu na moko. Namboka na biso batu mingi bazali ko benga Papa Simon Kimbangu kombo ya prophète. Ya solo kombo wana ezali ba mindele mutu bapesa ki yango. Mais ya azalaki prophète te, ya azalaki ntumwa. Mukolo musu toko sosola likambo wana ke Papa Simon Kimbangu atomboka ki na mbanza ngungu, aganga ki ete na Kikongo mono intumwa Kristo. Mire bukana ki photo ya roi ezalaki na likolo ekweya ki. Donc likolo bakazalaki envoyé à Christ. Mais ba mindele lokola bayeba ki kombo bakoki ko coller te ba benga ki kombo ya prophète. Mais le lot tozali komona
ke na mboka na biso baprofete bakomi ebele meme ti awa na poto vraiment nayebi te baprofete oyo bakomi lelo na profete Simon Kimbangu nde bango bazali koloba ya solo bazali ndenge moko okoki koloba nini na motuna wana. Merci Papa César ndenge olobi wana. Papa Simon Kimbangu azalaki prophète te kasi kombu ya prophète tikala na minoko ya bato nyonso. Et puis lelo tozali komona ba prophète bakomi belé. Est-ce que bango nyonso bakokani na Papa Simon Kimbangu? Nga na koke koloba boye lelo. Tina moko ya ko juger bato te. Kasi réalité tozali komona yango na miso. Ata biso tozali awa na putu. Papa Simon Kimbangu asala makambo ya minene. Yango wana mona histoire tikala ya makasi penza pona miracle nyonso ya bandaki kusala. Kusekusa batu, kunia kisaba maladi, kusala makambo ya ndenge na ndenge. Sikoyo lelo yutuza komona mutu mususu lelo abandi azali evangeliste, lubi akomi pasteur, lubi yemo kwa akomi prophète. Taka yemo ko mutu aza kopesa bagradi na ye. Tuza komona yango mingi. Kasi mama kamu sinini oyo tuzali komona bazali kusala. Iloko te. Ibele tuza komona yango moyen to comparer bango na makamu si oyo nyonso Papa Simon Kimbangu asalaki izali te po biso bayebisa biso na ba tato oyo babute biso baluba na biso makambo nyonso Papa Simon Kimbangu abandaki kusala. Kasi oyo nyonso tuza komona lelo oyo mawa mingi biso kuto tuzali na puto awa lelo oyo na kupesa ka exemple wana mingi tuza komona ba mabala mingi awa na putu ekumi na mikakatano mpona nini mingi bakuma azali na prophète na kisasa aza kobenga na telefone akoyebisa ye mobali kwana mobali na yote boya ye sala boye mobali wana azali boye ba makambo ebele ya mandenge na ndenge yo zali prophète uzali wana mpona kobondela mpona bato mais yo zali prophète te mpona kodiviser bato. Koma prophète mubimba ukamati musapi ya mundimi ukene kuswa yango mamakambo za kusala mawa na putu ya kusakana te yango wana ki prophète ya lelo oyo ndenge yo moko lubi wana soki tokoke ko compare yango mawa mingi yango moni ngai ko kodi nzomo penza ote wana zalaka tango mususu na fuandi penda na kutala nzabi izama wa mingi ba prophète ba bimi bele lubi azalaki lokula biso awo na puto kote biso tulubaka anglawa abimi lubi azalaki pasteur mbala moko akomi prophète akomi bishop tuza komona ye moko grade mususu lelo grade za komata kaka ndenge zalaka mawa mingi bandiko mawa yango wana Papa César na mutuna wana otuni nazana mingi ya kuluba penda te na kanisi na mwa muke wana ndenge naza kolimbolela wana na kanisi za kuluba mingi pona na Papa Simon Kimbangu ndenge olubi ya solo na minoko batu kumbu ya prophète tikala kasi ya zalaki prophète te bisangai kasi oyo nyonso bayibi vérité bayibi ke makambo oyo tuza kolobezali ya solo mais mokili ezalaka bongo oyo bakondima bazali na misusu bakondima te kasi oyo soki moto andimi te koforce ye te tika ye na ndenge ye ayibili mais tulubaka yango nyonso pai vérité ezali toujours emataka kaka likolo ata luza kosala lutie mabanga luza kutia bamatiti mpenza oyo